Bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez, à partir de Nabino, téléphone Nabino, partout où vous vous trouvez, partout dans le monde entier en tout cas, c'est bien moi, votre humble servante Gloria Moussambaï. GM, toujours moi, c'est Pembe. Ah, tout ça, bon, orphelinat Vida, les Zaki Bongo. Ouverture, Yakofungo, la ONG Vida, la représentante nango légale. Ouazarabon, Namikila Poto, maman. Émilie 7 ayaki déjà na Kinshasa depuis quelques jours et les Zaki Bongo ouverture ya ko fungola po ya ko kata ruban symbolique aux sala izola ki que ONG vide commis opérationnel et commis ko fonctionner commis ko sala normalement ah bomoni bien na kati simananga bozomona bien eza bien décoré tout alors ouverture etiko le kabokolanda ngo pe en direct na Chebiso télévision alors to kota na bino longo bomona comment est-ce que les choses vont se dérouler et poto zoapé moko ya bandeko ba représentant on a ba pasteur baza awa ba yaki bon ko soutenir pe événement lelo sengeli pe bakende lisusu okoba na mosala bila kozala mukuse na yango na kosenga kobengisa oyo ezali représentante to la présidente ya ONG Vida po aya na kati na biso kolimbola biso na bokuse pe kolakisa biso kotalisa biso emoniseli oyo ya ONG Vida pe mboko na ba branche nango ezali orphelinat kati na biso pe akoyeba na ko présenter biso équipe to bandeko oyo asa kosala bango mosala oyo pe asole ezalaki lokola zemi ntango zemi ekotaka ezalaka mpasi ntango mosuku komona yango boye me na mikolo koleka nde zemi emonanaka me ya motuya ezalaka tomona ete solo mama aboti mpe mwana amonani na miso ya bato yango mpe nde lelo oyo ezali lokola mwana abotami oyo amonami na miso ya bato nde tolingi tolakisa mwana yango na miso ya bato nyonso yango tolingi tobengisa la présidente Émilie Seti Mainga kati na biso po aya kolobela biso aya kolobela bakonzi na mamokuse emoniseli oyo ya ONG Vida pe moko na ba branche ya orphelinat. Sous vos applaudissements, so bengisi eloko etosali oyo lelo oyeba epai wapi euti napesaka mwa likanisi mwa histoire moke ya vi nanga donc nazali mwana moko abotama na ngolu na nzambe epuis esalaka nabundama mingi na vi na ngai kobundama nabundama nakota baprison na assista na mort subite mort moko stratégique ya mwana nanga alors na kopusana na basituation wana nasengaka na nzambe lokola nzambe akangolanga miminga na banzela ebele nayebisaka nzambe ke ifo nasala eloko moko po etushe motema na yo me nayebaka te eloko nifo nasala nakobondela nzambe amemaka ngai na kotala batémoignage ya bana oyo baza kosufrir na monde na biso nakomaki kokritike nayebaki te ke kotala baposo na biso nde bana baza kosufrir esalanga mpasi alors nakomaki kokritike na biso bazokritike biso banoir tozalaka bato ya mpasi or leka ezalaka bongo te nzambe na nsima nango ezalaki na histoire moko monene nzambe azalaki kobombelanga amemaki nga kosala na kati na vision mondiale et c'est là que j'avais compris que na monde oyo bana baza ebele bazosouffrir alors komemanga boye nakomaki naposa na adopte mwana moko naposa nakomaki nango nazwaki occasion te parce que nazalaki na makoki te me nayebisaki nzambe ke ifo na adopte mwana moko fo nazwa mwana moko na bokola epona kaka kopesa yo matoni yango osalelanga na vie mais na volonté nzambe c'était pas comme ça un jour nzambe ayebisinga ke non ozo kosinquiéter mingi mpona kozwa mwana me ngai nzambe nakopesa yo bana nakopesa yo bana ebele alors kopesa nga bana ebele nayebaki te ezalaki nini ekomaki ke kopesa nga bana ebele ezalaki atalisaki ngai bana moko donc nakangi kaka miso bona moni bana moko ebele liboso na nga bazalaki na pasi kaka nde nazalaki kotala na publicité du coup nakomprenaki te na jusqu'au mwana moko na simbi boye du coup namoni vie ya mwana na échanger nalatisi ye uniforme na comprendre te alors nakutanaki na ndeko na biso dollar qui est là nabengaki azali mosali na nzambe popriaki na ye nabi tala eloko namoni eza boye nde alobi nanga mase ya nzambe azosenga yo kosunga bakfala alors nayebaki te tokobanda boni ti na ndenge nzambe amemi biso ti tokokutana donc volonté ya nzambe ezalaki
abimisa ngo na mokili po bato nyonso tu bamona mpona kosunga biso. Alors tokutanaki na frère nayebisaki tokosolola mais nzambe lokola alingaki amema ngo na mokili aye kosalaka ete okoleka na nzela ya papa chic nde à partir ya papa chic nde tokomi na niveau tokomi nango. Alors objectif nanga mpenza ezali kosunga bana na biso surtout mpona éducation. Nzambe abetaki sete éducation ya bana na biso na Congo. Alors na mitunaki tokosala ndenge nini na nzela papa chic ntango mapesi ye baide alobi on peut le faire. Alors tobandi eloko oyo na niveau tozokende nango enayebi ke Nzambe a suscité bato ebele na monde entier nakutani na bato ebele nayebi na bamboka ebele ona nayoka te na vie nanga a suscité bato ebele na mokili batutisami na eloko oyo totelemisi oyo. Donc yango bomoni ke lelo tozali mpona kofongola yango mpo tokende nango à partir ya lelo ebanda mosala ebanda selon la volonté de Dieu. Yango ezalaki briefing nanga mpona mosala oyo tobanda. Avec vous aujourd'hui à Kinshasa pour procéder à l'inauguration de l'orphelinat Vida, jardin de biens dédié à la prise en charge des enfants. Oh là là là. Alors, on s'excuse encore. Merci. Une grande joie d'être avec vous aujourd'hui à Kinshasa pour adresser les chaleureuses salutations de mon époux, Jerry qui n'est pas ici avec nous. Je voudrais à présent te remercier tout particulièrement pour ton affection, pour ton implication personnelle à nos côtés tout au long de la réalisation de ces beaux projets, ainsi que pour ton accueil chaleureux dans ta chère ville de Kinshasa. Mes remerciements vont également à l'endroit de notre vice-présidente, Madame Lydia Setti, Monsieur Zeno Setti, Madame Mado Setti, ainsi que la famille Setti, la famille Koura et la famille Mazangi qui m'ont accompagné tout au long de cette aventure. Mes salutations et remerciements vont également aussi à l'endroit de nos frères et sœurs membres de l'orphelinat Vida qui ont effectué des déplacements pour prendre part à cette cérémonie. J'adresse également mes salutations et mes remerciements à mesdames et messieurs les ambassadeurs ainsi qu'à tous les représentants du gouvernement. Merci de votre présence distinguée et significative qui me va droit au cœur. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, je suis heureuse de célébrer avec vous l'ouverture d'un centre d'accueil destiné à la prise en charge des enfants en situation difficile. Nos actions et réalisations menées dans les domaines de la santé, de l'éducation et du social convergent donc toutes vers ce même but. Offrir un avenir meilleur à nos enfants. À ma qualité de présidente de cet orphelinat, je suis particulièrement préoccupée par le sort des enfants victimes de traite et d'exploitation. C'est pourquoi la Fondation Vida a décidé de mettre ses moyens pour trouver un centre d'accueil dédié à la prise en charge des enfants victimes d'exploitation. Nous avons choisi la commune de Kisenso pour abriter ce premier centre dédié à cette problématique, car sa situation géographique est une zone sensible en matière de traite et de transfrontalière des enfants. En effet, dans cette partie de ville de Kinshasa, Kisenso, de nombreux enfants sont abandonnés et maltraités. Ces situations pénalisent fortement la scolarité et l'éducation de nos enfants et compromettent leur avenir. Ces centres constituent donc une réponse opérationnelle et stratégique à la protection de nos enfants victimes de traite conformément à notre plan d'action. De façon spécifique, le centre d'accueil Vida, assurera à ses pensionnaires un encadrement moral et psychologique adéquat avec des encadreurs spécialisés, des soins de santé et une mise à niveau scolaire.
À cet effet, je voudrais remercier chaleureusement tous les donneurs de l'orphelinat Vida, précisément Mamie Malutama, Maman Angélique Elisabeth, Madame Françoise, Madame Liliane Ongenda, Maman Kato Diedos, Madame Nicole Yaki, Berger David et tous les autres, j'en passe. Leur soutien a permis d'assurer une excellente prise en charge de nos enfants et c'est là à saluer et je vous demande de les applaudir plus fort. Mesdames et messieurs, à présent, je voudrais remercier sincèrement tous nos généraux, donateurs qui par leur contribution ont donné vie à ces beaux projets. Qu'ils en soient tous sincèrement remerciés car c'est grâce à leurs dons que nous pouvons accomplir des miracles. Ensuite, je voudrais remercier tous les partenaires pour le soutien significatif qu'ils nous apportent dans nos efforts pour que ces projets soient réussis. Je vous demande de les applaudir encore plus fort. Enfin, mes chers enfants qui seront reçus dans ces beaux centres d'accueil Vida, sachez que vous trouverez ici toute affection et l'encadrement dont vous avez besoin pour retrouver une vie agréable loin des difficultés que vous avez endurées. J'ai personnellement mis beaucoup d'amour et j'espère qu'il sera pour vous un foyer chaleureux et où vous trouverez des moments de joie et de bonheur. Et je ne saurais finir mes remerciements sans m'adresser à mes collaborateurs de la Fondation pour les remercier du fond du cœur du travail extraordinaire qu'ils réalisent et à mademoiselle Marisa Fleur de Dieu qui m'a accompagnée durant mon séjour à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, pour ma part, je formule le vœu que les fléaux de la traite et d'exploitation des enfants soient éradiqués. Soit éradiqués à tout jamais pour le bonheur de nos enfants et pour un développement harmonieux de notre société. Tout en vous réitérant mes remerciements pour votre présence, je déclare ouvert les centres d'accueil orphelinat Vida destinés à la prise en charge des enfants victimes et des traites d'exploitation et des pires formes du travail des enfants. Et je vous remercie. De la vision, je voulais juste demander à la présidente, qu'est-ce que cela signifie Vida? Oui, Vida signifie la vie. On trouve tout. Il y a le bonheur, il y a à manger, il y a tout. Alors, on a donné ce centre le nom de Vida. C'est ici les enfants vont trouver la vie. On leur donne l'espoir de vivre. Ceux qui ont perdu l'espoir, ici, ils vont le trouver. Donc, on va les chérir comme nos propres enfants. Et c'est dans quelle langue? Vida. Vida, c'est en portugais. En portugais. Oui. Ok. D'accord. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Du bourgmestre, c'est lui qui les représente. Au milieu de nous, il y a aussi des gens de la DG, il y a les services de l'année, il y a aussi le ministère, le représentant du ministère des Affaires sociales et Action humanitaire au milieu de nous. Et sans plus tarder, nous allons passer à la coupure de riban. Et par là, j'invite le représentant du bourgmestre, lui qui est parmi nous. J'invite le représentant du bourgmestre de nous accompagner à ce service. C'est celui qui va couper les ribans. Il peut se présenter. Et j'invite aussi la présidente de l'ONG Vida, ainsi que les autres autorités de nous tenir debout. Protocole. À la coupure du ruban, je demanderai aux représentants du bourgmestre de dire un mot par rapport à cette activité, par rapport à l'inauguration. Madame la Présidente et vos collaborateurs, distingués invités en vos qualités et titres respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers enfants orphelins,
Dans un premier temps, je vous présente les esquisses du bourgmestre qui devait prendre personnellement part à cette manifestation qui a un caractère plurisignificationnel, mais empêché par son emploi du temps très surchargé. Mais il est de cœur avec nous et remercie très sincèrement les organisateurs de cette rencontre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, la cérémonie de ce jour sera gravée dans les annales de la commune de Kisenso, car cette structure vient de témoigner ce jour de son souci majeur, celui d'encadrer les orphelines et les orphelins en vue de leur épanouissement heureux au sein de la communauté de Kisenso. C'est ainsi que l'autorité municipale remercie sincèrement la fondatrice de cet ouvrage qui, à travers celui-ci, contribue à la lutte contre les mauvais comportements de certains jeunes dépourvus de l'éducation qui s'adonnent au banditisme et aux plusieurs cas que nous vivons à Kisenso. Maman fondatrice, la communauté de Kisenso souhaite la prospérité et la longue vie à cette structure humanitaire. La porte de l'autorité vous est grandement ouverte pour vous accompagner dans l'accomplissement harmonieux de votre mission philanthropique. Que vive la RDC, que vive l'ONG VIDA, que vive la commune de Kisenso. Je vous remercie. Acclamons. Donc, notre mina est ouvert. Là, on peut entrer. Maintenant, on passe à la visite des locaux. Donc, visiter local. Donc, visiter bâtiment, bisika. Bana na biso bakwe bana kofanda. Solo orphelinat d'ONG VIDA na Congo et Bourgade na Bosega Bakene. Vous allez pouvoir visiter le local de bâtiment ici à Koyo. Bana biso bakona kofanda. Bana kwa basungani bana kwa bakisani na babuzi na kasi orphelinat VIDA na motema ya mawa yebi na kozoma sana ezali kosenga sika moko na moko nde kosala ekosolo mosala ekende liboso Vita solo bana biso bakende liboso orphelinat ezali kaka moko na baplanche na oyo etali ONG VIDA mpona bana na biso.
bon déjà dans le parti de Ghana. Donc, sur le collège, Là, vous allez comprendre la remise, il y a balo, et pas il y a ban à la biso. Dès que vous allez pour ça, les gens pour la bolingo, tout ça, l'ango pour la bango. Ils se fait tout ça, là, le la paix bango, bana. Bana moko ba innocent ezali makambo komele bango na mokili babuti ta mosu basotoli apena lukwa ya bolingo aza na bosenga ya affection yango vida ezali kokabola bolingo wana epai na bango lakisete ya solo toza baboti biso lelo toza bapapa na bino ok tobeti maboko makasi pour remettre la présidente pour remettre dans quelques représentants. Il y a l'État représenté en Mokuna. On est allé à Mbonabiso, l'Orphelina, l'État. On va se présenter. La Burkina se fait, il s'est gagné ça là. Comme la bourgmestre fait, oui, aïe, autoroutine de l'aïe. Ça fait quelques échantillons à Mouana. Et quoi, prochainement, tu peux la routine d'abord Moussous. Vous allez comprendre la campagne de l'islam, c'est ici les miliciens à ballon. Vous allez maintenant Toyo Kapé à Viabana. Na makambo esalami. Toyo Kapé bana balobi nini. Oyo ya bilamba yo lobi nini. Obama Kasi Samuel. Alobi merci na ndenge toyebi na kosunga bango, merci na ndenge bayebi tozali kobokola bango ya bakisi sikoloba esuka kaka boye te aza kosenga na bato nyonso ya motema malamu ya motema ya mawa baya lisusu mpe kotia maboko likolo na vida kwenda solo vida ekende liboso ekoba mpe na kotangisa bango toyoki mpe mwana mosusu. Abi merci na bolamu oyo vida esali pona bango pe nzambe apambola vida lisusu. Ndenge mama vida mbala moko. Tadi pona ye mama eza vida. Vida zipe kombo mbala moko mama vida. Na ono so basali pona ye Zambe apambola akende pe liboso. Tika Nzambe makambo na biso oyo toyelaki na
na midi ya lelo kati na esika oyo oya inauguration ingolo baita solo vida na oyo etali branche nango orphelinat ekomi polele yango efungwami mosala ebandi ingolo banini ntango bakati basinga oyo elakisi eta solo epesi biso nzela ya kokota epesi biso mpe nzela nini ya kobima mpona kende koluka mpona bana oyo yo ka mokolona ya suka te na bandi ta mokolona ya liboso me ezala mokolona ya suka te efungwami mpona nini mpo lobi ozwi saki ya loso ya kokotikela bana ezala interpellation moko na moko na biso na banzi tokoti na kati ya baloko kuna totali ndenge bisika baza kolala na banzi yo kondima te ta mosusu mwana no ala na bacondition wana okosepeleta so mwana no ala na bambetu moko ya malamu ezala mpe interpellation na yo chaque fin du mois ndenge nzambe akosunga kotia na motema na yo lekaka otikaka mwa contribution na yo otikaka contribution na yo na ntango yo ozali kokanisela baorphelin oza kovuma epai na nzambe nzambe nde akopambola yo nzokandi soki nzambe alobi apambola yo akopambola yo koleka tika nzambe apambola biso abanzi ete ya solo mwa eloko ya moke ezali oyo ebongisamaki mpona kogrignote mwa moke banzi tokomi na suka na tiki lisusu maloba epai ya présidente mpona remerciement ya baautorité na kati na esika oyo mpe na bainvité nyonso basali ya nzambe nyonso bazali kati na esika oyo. Vraiment, ça me va droit au cœur. Il y a au moins que botiki ba occupation na bino boye komipesa na pamboli d'abord nzambe oyo engagé biso na kati nelanga na ye parce que eza volonté ya nzambe ti tokomi na niveau oyo alobelaki nga nayoki mongongo na ye tozokoba elongo na ye adispose mpe bino mpo bokɔta na kati na likambo oyo amona yeke nga mona okoka te ifalaki babino nyonso tu boyokango mpo tosala mosala elongo. Vraiment je vous remercie au fond de mon cœur na oyo nyonso bosali na baprésence na bino kati na eloko na esika oyo donc ça me touche vraiment beaucoup. Nzambe alola amona bino et puis nazopesa message epa bana na biso baorphelin na kati na eloko oyo okufela mama eza suka mokili te donc okufela mama elingi eloba te ke na mitiki nga mpe na okufa nzambe oyo alobi ke azali le père des orphelins akobatela bino biso na kati ya ONG Vida tozali wana mpona bino tokosoutenir bino tokoaccompagner bino tout au long de votre vie mais yo moko fo milinga yo moko fo mipesa po te nzambe mpe asunga yo. Donc on a un message d'encouragement aux à la fort, peu importe ndenge ozali milinga yo moko mitia que non je suis capable naza capable ya kusala comme quelqu'un dans la vie soko tie message na kati na yo tu vas avancer dans ta vie. Alors courage, nous sommes là pour vous donc toko soutenir bien na nyo surtout au toko za nango nzamba pambola bino et merci à vous tous et pour votre présence que Dieu vous. On a beaucoup de discussions. Donc ça la prise à ma photo. C'est moi dit. toboni yo lelo na ouverture ya ONG Vida lelo wafungoli baporte na bango mpona bana nyonso na bapartenaire oyo bakozala bongo touché mpo baya kosunga bana oyo baorphelin. Un mot pour cet événement, un mot mpona ONG Vida et puis mpona fondatrice nango mpona likanisa zwaki. Bon nakozala bref moke ya solo nzambe apambola ONG oyo Vida apambola présidente nango tango nga na ye kati na esika comme je t'ai invité nazaki na plusieurs casquettes. J'ai fait la modération, je suis aussi pasteur en plus de ça naza na kati ya ministère ya action humanitaire voir bien aimé ba activité à boye komona ONG Vida koya boye vraiment j'encourage et je demande na ba partenaire baya kusunga musala oyo parce que bana o bazali awa bazana bosenga ya réflexion puis en plus de cela bazana bosenga éducation Vida yango moko ekoka te c'est pourquoi ezali kosenga bandeko nyonso ya motema malamu na beta solo nzambe obibeza koloba na biso il est le père des orphelins. Dieu soutient toujours na beka nzamba kosimba motema ya moko na moko bato bazana makoki pona ko apporter main forte na kali ONG parce que te kaka kobokola bana boye nous irons même na ba éducation il faut kotangisa bango
parce que lobby na bango za kosenga moyen parce que na kati na bango baza wana iya bato yo lobby bakoza basali ya nzambe lobby bakonza mboka pe bakomela na kati wana bato lolenge na longi baza na kati wana mais za kosenga lelo yo to ebana ko tia biso nyonso la mettre dans la pâte pour l'avancement ya ONG vraiment na pamboli nzambe pour na mokola lelo nyonso nekeleki na pamboli nzambe. Merci beaucoup. Bon, il y a aussi un membre de la famille aussi à participer à un événement. Le lot a besoin de battre un monae par rapport à ONG Vida. Bonjour papa. Bonjour. Merci beaucoup. Moi c'est Jean Massangi. Nous sommes venus soutenir un de nôtres, maman Émilie Setimainga, pour l'initiative très courageuse et louable de témoigner de l'amour aux orphelins et aux orphelines. Tout ce qu'on fait par amour, on imite Dieu, qui est la personnification de l'amour. D'ailleurs, dans sa parole inspirée, en Proverbe 19, le verset 17, il est dit exactement ceci. Celui qui témoigne de la bonté, celui qui témoigne de l'amour aux opprimés, aux orphelins, il est prête à Jéhovah Dieu, le Dieu du Christ Jésus, qui va le récompenser. Alors, nous la félicitons pour cette initiative. C'est une façon de prêter à Dieu. Et Dieu, qui est le Dieu d'amour, voit l'amour qu'on témoigne à ceux qui sont opprimés. En retour, sa parole nous montre que Dieu ne tarde pas de bénir de telles personnes. Que le Dieu de Jésus-Christ puisse la bénir dans cette initiative, qu'il y ait d'autres soutiens, des personnes de bonne volonté qui puissent apporter leur soutien pour que cette œuvre aille de l'avant. Et nous la félicitons, nous la remercions de tout cœur pour cette initiative. Merci beaucoup. Pour le compte de la famille, vous êtes l'oncle? Je suis son beau-frère. Ok, merci beaucoup. Et voilà, on est là avec Yemoko, la fondatrice de Vida, hein, ONG Vida, maman Émilie Set, elle est là. Alors maman, bonjour. Bonjour ma chérie. En tout cas, félicitations déjà de ma part pour cette belle initiative. Alors Yemoko étant que la fondatrice, un mot par rapport à tous ces enfants, par rapport à cette œuvre ici que nous avons touché mon thème et des orphelins, au pays ça au moins un toit sur la tête, alors nous avons le banabatupe au yobakos à la toucher, bakomona au yobakos à le bon comment qu'on peut baloba pour la rappeler longité, donc faut aux à la peine na monter quoi porter l'autre aide. Un mot par rapport à ça aussi. Oui, je dirais vraiment ezali les kanismalamu pour nazala kakusungaba na o yakobombana. Mais nzamba alingaki malibanda tango alingaki malibanda ezalaki pona yo nangai to sangana po to sunga bana oyo. Alors eza pasi comment na bana biso lodenge bazo souffrir bazo tangate ngavuma eloko nzamba tushenga na motema za kotangisa bana oyo parce que lobi to mona bango boye baza batu minene. Alors nakosenga na bande konyo surtout na likaniso so bo soutenir yango eza malamu donde batu balobi ke tango zo soutenir œuvre zo soutenir zo kopesa nyongo zo kota nyongo pa nzambe bokanga maboko te na ba ko toucher mitema vraiment bazana besoin to sunga bango bazana besoin ba matériel ebele bana mbetu te ngamoko loboko moko ndeka to lobi et sokole longité mais sote komika mi sapata 5 ça va aider vraiment ya ko surmonter la pauvreté na kati ya bana biso et surtout na mboka na biso pour avenir à bana donc nazobe ya na bande ko na biso nyoso surtout na communauté congolaise na Canada na Montréal na Milton président JP ndekono yo na kati na Kisasa na besoin na yo to kutana vraiment na besoin lisungi ya soutien makasi pour na œuvre na besoin bana penda banda kotanga na septembre oyo mais zo senga ka lisungi na bisonyo sopote to sunga bana oyo bakenda na avant kokufela mwana ezate kokufela ba parents ezate ke au komiso qui délaissé ce qui ndengani menzamba chabiso pona kosunga ba oyo bazangi to soutenir ba de menu boya to sangana bozana numéro nangai ils affiché tout le temps ezoleka na émission et nazo répéter liso ezali pona bandeko bazali na Canada États-Unis ezali 647 533 43 10 647 533 43 10 et pona bandeko mususu na ba pays mususu je pense bokocha plus 1
647 533 43 10. Et voilà, encore un membre de la famille, c'est Lissaza Ponaloba. Bonjour maman. Bonjour Yaya. De la part de la famille. Oui, Ngaza Cancer et Emily. Naza na kati ya famille. En tout cas, pour nanga eza vraiment surprise vraiment tena koloba. Mais ça ninga nde sengo makasi na kanisa kezaki ko batama. Mais siko emona ni misabatu. Nde balobi nzaka musapi moko elonga l'activité. Tokoka pe ko sokelongi biso moko te. Loka ya sali pa nazobenga pe bandeko bazali pembeni na ye ya ko soutenir ye po eloko oyo ekende pe liboso. Peut-être ce to sungi ba o bazo luka lisungi eko kendele biso malamu na kati ya libota et puis na famille pe to yebike na famille pe bazali. Mais poto laksa bolingo malamu to bandi pe na ba o ya libanda po nzambe pe atala o ya biso ya libota. OK, merci maman. Alors tant que maman fait mon boti conseil ni ko ça na ba maman bazara boti mona tiki asali boye pour ba conséquences na mo pe yango zo créer les biso ba libélé le libanda. Un mot aussi pour na ba. Bon, pour na ba parents ba boti o bazalaka boti ya sundoli ta musupa ko zale na mwa makoki o ya olesa mwa na fils ke matembele mais soka sundoli boye sala ka passe. Basa le fort wana ezala tenete bazomona ke orpheline ezali bakenda okitisa te. Basa la pe fort wana ta na mwanda munda mbako ka encadrer pe bana o balobi po Bible lobi na biso bana baza ba fruit ya bantraille na biso. Pe lipamboli outé pa nzambe. Ba ebele bazoluka ngo bazozwa te mais biso tango tozu yango photo batela kango. Nous avons aussi un homme de Dieu à qui nous allons se poser même une seule question à répondre à Bissot par rapport à cet événement. Bonjour l'homme de Dieu. Oui, bonjour maman. Un mot par rapport à l'ONG Vida. Oui, ONG Vida vraiment, eza eloko moko ya malamu. Na sepe nango makasi parce que eza moko oyo Bible ezoluka. Parce que Bible lobete moto asalaka bolamu nzambe pa futaka ye. Nde tomoni mama azui idée ya kozwa bana ba orphelin bana ya ebité bana ya botité. Azui bango andimi charge na bango ndenge na yo kutela bango ngana kaise ko na kuta bana ngolo rola ndenge ne mais baza bonne santé baza bien bazolia ba vision vraiment zebele nzambe vraiment pambola. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci. Alors vous savez ça peut être prier pour na bango conseil pe nyoko pesa na bato pe baza libanda ba koza pe na ba makoki ya kosunga. Alors ba initiative a boyer. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme oui, eza moko ya misalo biso pe tozo sala netinga na za na misalo tozo sala na Beni. Eza pe moko misala ya boye ezotinda biso. Eza vraiment malamu. Bato baza musika bukanisa pe pona mabele na mino Congo. Parce que kuna bozali bozalo rôle ba israélite na rat Égypte. Un jour bolinga bozonga. Parce que soki bozongi na mboko bosali bolamu le la vie daté. Eza ming mabe. Nzambe vraiment pambola ye. Ba ope baza kuna bo soutenir vida eza ving malamu. Merci beaucoup. Merci. Bon appétit. na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga
Samaka basangolue azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu. Alléluia. Yesu azana pamoja. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirubu. Yesu na mingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner samba lola ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga samba basa ye. Yoka shije na nga ye samba lola ye. Na ye na bapasi na nga kosabo zambe na yo. Na ye na kosanga na nga kosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Mundela nga Yesu. Bibia bisenga senga sanga lola. Nale bibia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nale bibia bisenga senga sanga lola ye. Lokota ngai Yesu Yesu. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga Jésus kotikanga ite.